On est content parce que le but à Saint-Etienne, ça arrive un peu de l'autre côté, mais on a qu'à jouer à Massanzoli. On a tenu qu'on salue bon Makassi, on a tenu à Saint-Etienne, ma frère, ma soeur. Merci, la cadre à Malombo et à Bélibiso. On est tellement dans la joie que Dieu vous bénisse infiniment. Absolument, parce que c'est au temps de la Bamboka, à Poto, Yomoko, même la Kishasa, même la Bamboka, la Kenesona, au temps de la Bamboka. On est encore jeune. Quand on est jeune, on a voyagé, on a voyagé comme parce que je risque d'avoir beaucoup de problèmes. Parce que même les Kishasa, on crée beaucoup de problèmes. On va fabriquer des briques pour salir. On a eu beaucoup de barrières sur ce lieu, quand on est humain, les gens n'ont jamais connu que quand on est humain, on sera toujours humain. Parce qu'on vit avec la chair. Quand on vit avec la chair, il y a toujours des passions, il y a toujours certaines convoitises. Nous sommes tout le temps dans les bâtiments, ça, Hollanda, Luka, mais tant que ça, tout le temps dans le business complet, c'est bon. C'est un monde qui a des tout, donc on dégaine, bâtiment comme mon type de fabriquer ma rubrique. Mais bon, moi, na banditaire batabaye ce un jour pour moi la fabriquer peu pour la prophète quoi bandi boza la makasi pour supporter attendre ce balo pour un jour à tabari brique va ça parce que pareil comme même au lati chemise au lati costume mais bakango photo pour le bébé sur la costume donc makambo comment il belé ba mo fabriquer on va pas makambo belé nous ta bini na ndenge so ba vérifier là c'est très important avant bateau ba s'appelle ba réseau wana vous a rappelé sur le message pour vérifier kanano de l'état ça là à tout nous pour vérifier peut-être les lumières pour la avant pour balancer toutes ces histoires pour vous balancer je tiens à les remercier parce que va ça na bango que Dieu bénisse tout le monde ça c'est quand même bon pour éveiller conscience à tout le monde donc toi content pour la beauté Europe de tout Allemagne l'église à Stuttgart na Munich de tout comme l'église à Suisse malgré qu'on a battu bazo chaka ba songi ba congolais ba noir ba lingana katela ba mboka mikila poto je demanderai à tous à toute personne tous les noirs bon nakolo ba noir te pour l'un exemple ba mdele bazala bolimana ba tongi ba mboka boye mon titre tamula na banda ko boye so ozongi na mboka na kaka ba bitonga tonga ezo pesa pasi banzela itobuka na ba ingénieur ba sara banzela pour un an soit 6 mois ils ont etobuki lisusu panzani nazo comprendre te ba ingénieur ya Europe bazande osus bon ba ingénieur ya Congo baza ba yekoli musaka ya goudron il y a 2 jours na ebite to na ensemble la bila makasi plus tard ingénieur na biso ba do sara pe goudron et que ça fait 30 ans 50 ans d'ailleurs pour kubongisha goudron basi ya kanzela tala ba autoroute minene likolo kula étage minene eza mutu rezo le likolo quand c'est ça c'est chez nous donc souenanga le na otamula na poto pour na ko li mboka ko motenda na bandi de poto moi j'aime mon pays et j'aime l'Afrique et na compatir na pasi ya bande wana biso basa kuna na Afrique bande kwa Europe souenanga ngai prophète kondi bolingana na bite bolingana pona kosala mabe me bolingana pona bolamu oso bosala bolamu et vous rappelez malamu force ya malamu pour nzambe asepla na bino pompe kola suka na fiske milimu na bino ebika parce que bozolingana te donc kotongana kofingana kogarder barankine kolukana na makambo na eza te bafabrike rubrique eza tellement bien te ko fabriquer rubrique na moninga na kombo na moninga no akomi na souci na motema yo pe okene église okosambela eza bien te j'espère que bato mingi okotala na église mpona kosambela c'est parce que po toluka motema malamu
motema oyo ekoyokisa moninga pasi te oyo akotungisa makanisi ya moninga te. Voilà oyo nkolo azosenga na biso yango wana kaka nkolo azosenga na bino bandeko baza na Europe yango wana mpe so bolingani ekozala mpe malamu mpona milimo na bino. Des fois aussi on peut aussi avoir des petits problèmes parce que quand on vit dans la chair, ça a toujours été comme ça. Les gens ont toujours considéré les serviteurs comme de Dieu. Les serviteurs de Dieu ne sont pas de Dieu. Ils ont la chair, qui a beaucoup de passion, qui a beaucoup de convoitise. On fait le nécessaire pour essayer un peu de plaire à Dieu, mais pas totalement, pas 100%. Mais ne fût-ce que le maximum, même à 60%. Même moi, je pourrais dire que il y a d'autres qui ont souvent dit que je suis le Saint-Esprit, je suis le Seigneur. Je suis dit non, c'est une grosse erreur. Je ne serai jamais Dieu. Un homme sur la terre qui était né d'une femme, alors c'est pas normal qu'on puisse taxer les serviteurs de Dieu comme des dieux. Ils sont des hommes qui sont sur la terre, qui vivent comme tout le monde. Alors comment on est en train de vivre comme tout le monde? Et effectivement, on doit toujours avoir aussi certaines erreurs que les fidèles aussi doivent comprendre. Les fidèles aussi doivent essayer de produire aussi à leur pasteur, à leur serviteur de Dieu des conseils, c'est très important. Les serviteurs de Dieu leur produire des conseils pour sauver leurs âmes. Les fidèles aussi doivent veiller sur leurs serviteurs, de leurs pasteurs, pour qu'ils puissent aussi à fois leur produire des conseils, pour qu'ils puissent à fois marcher un peu, pas totalement, mais un peu dans la droiture. Voilà ce qui est important sur ça. C'est important la paix sur Dieu. Et quand on vit dans la paix, on a Dieu, et dès qu'on pourra quitter le monde de cette terre des hommes, on hérite le royaume dessus, si c'est possible, c'est mieux. Parce que à quoi bon aller à l'enfer? Quand vous êtes sur la terre, vous faites n'importe quoi, vous commettez beaucoup de trucs qui ne plaît pas, qui ne peut pas plaire à Dieu, c'est pas du tout normal. Mais que tout le monde parvienne à la repentance et suivre le bon Dieu pour qu'un jour on puisse hériter les royaumes de Dieu. Voilà ce qui est important. Zamda umoja tabu sasa lula penasi madon pelu kumpeke mboka na bole munu munene pena ngobotu na tata so ni mosala bota so pona moko na bota Saint-Étienne la patience munene bazana mosala moko na moko yoksa ni bote se ona babikisa na ya wanzamla moso tani mabunga wa hotel man bosuna za sumu kiteyo za bole busa ni bota na bonge ni tata makira no matar masupana kina ngomba na ngono ta mwana na likinda sala kata moko na moko estunga moko na moko esiko na mlimo na bakona mnyos ka tetandoyo
bayeba monene na yo bolingo tata mwana mino centre kana kati kolo ikana pika na libota effort bazali ko conjuguer mpona kolanda yo mpona kobila yo na mpasi na minyo na bitungisa na bitumba na estem baolanda liloba no tata kotika bango somoke te na bisika nyonso oyo mbongo ezali kongoluma ezali koningana salela libota yokisa libota esengo na obikisa no tata toforce yo nzambe na biso te toblige oyo te yawe nzambe na biso tosengete monene ezalaka na libota bolingo tata mwana molimo centre esala libota kimi ezalaka bapona mno oyo mosantre esala mokano tata ekokisa makata libota na kombo na Yesu Kristo na Nazareth na ngoya molimo centre libelaki na na seko amen boboto na kombo na Yesu Kristo na Nazareth. Voilà, libota awa nazali mutei Pascal, c'est naza mutei ya église de Saint-Étienne comme Lausanne, mais to yambi prophète awa na kati ya Saint-Étienne na to tukozo na Lausanne. Donc toza awa asepeli pe ndenge tomoni bokomona pe ba image tout cela to pesi binombote to libota mobimba boyibika ka ndenge marchelaka ke mutu na Nzambe bayambaka na lolenge ya qualité ya prophète. Beaucoup de gens libonza bino ya qualité ya prophète parce que ceux qui boyambiye na ndenge ya ndenga batamokili ekosepela te to yambaka ye pe na ndenge ya molimo to linga ye na molimo pe na musuni to sepelisaka pe na molimo po na musuni pe po to ilinga na musuni te me ceux qui tozo linga na musuni tozo kotonga te me to linga ye na molimo parce que ye aza mutu molimo nde mutu ekobikisa mutu yango ayeli biso losambo ya molimo. Eza esengo ya kukutana moto na Nzambe surtout na ville ya Saint-Étienne. Ça fait presque 3 ans tout le monde a moto na Nzambe te. Yango libota mwimba ya Saint-Étienne va patienter de 17h à 20h. Pona kozela moto na Nzambe awuti na mboka ya Suisse na précisément na Lausanne ayeti na Saint-Étienne kokoma na ye presque ba 20h 5 minutes nde ayekutani na libota ya Saint-Étienne. Libota ya Saint-Étienne eza na esengo parce que na nzela ya moto na Nzambe nde tezu connaissance oyo mokili ti lelo bazo comprendre te yango to kosenga na mokili mobimba baluka elongi ya Nzambe na nzela ya liloba na Nzambe parce que l'homme de Dieu oyo moto na Nzambe oyo aye kati na mokili oyo pona amemisa biso amemisa nzela oyo alakisa biso nzela oyo nkolo alakisaki